vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour, bonsoir. Ils dépendre Kakana Air aux Olanda émission Nabiso en savoir plus. Merci beaucoup. Nabafan Nabiso Nyoso, Nabafan Congo Promo, Nabafan Nyoso tout ya émission en savoir plus. Bafan Nyoso ya pamiche, Baobotika Rabisote, ba remarque Nabino, ba conseil Nabino, Bozomo na comment muke tozo komeka ko améliorer makambo surtout oyo bino bolobaka parce que sans bino biso mobulu donc voilà. Merci beaucoup. Toujours na numéro ya sika lelo tozali na yolo wapi pai to kokutana na Fra Mayala bele peska bavandu wana bakoye baye ba misupe bakolo ba Fra Mayala il est qui azanani to découvrir ensemble avec vous bon découvrir qui est Frère Mayala. Frère Mayala asa kanini pourquoi babengi frère musa na ezanini mais nga déjà nazo signaler Frère Mayala azali chantre oyo tromé comme kelelo na boina bandaruloba parce que il est présent autre beta masolo et belé vraiment concernant parcours naie et puis Frère Mayala a commis parce que tozo kayoka Frère Mayala déjà album déjà et salama tandis que toyebi na ba misusu ba yebi ke Frère Mayala mingi ba côté à Frère Patrice mais masolo zo bimé belé c'est comme ça ça susté c'est comme ça ça na déjà na studio assis ça ikutu et puis news monsieur ezali Frère Mayala tebité na mamba bonzambe pe koti mambango alinga tela Frère Patrice Libaya parce que batebele ba yebi ke Frère Patrice ngoy musoko a misa album na ye le 3 juin oyo mais to qui peut Frère Mayala a misa le 3 juin. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi Kakaponi date moko na papa na ye? Est-ce que c'est vrai à longue ou bien ba pesier à sala kaka ndenge et koma yopeke mpandi sala mais ozaka ka membre effectif. To découvrir on a ba solo au bilono stoboyoka parce que naza déjà epanaye mais avant de commencer na pesa merci na équipe technique accompagné na lelo là je vois mon DT Christian Bouye ton esamo Christian Bouisco imaginez Christian Bouye azarana mobali ya mbinga na sima ya caméra ya boyezalate moi c'est Pilara Makasi merci beaucoup et puis à mon cordon Serge Mpiana mobali ya mundu sans hydroquinone babi otali mobali non mon cordon aux acteurs Makasi et puis sans oublier à mon boss mes respects et puis big merci à mon boss Papa Malamu Yoka Bogar Makasi parce que si tu au Congo Promo les akanetka ba chef notre baba Bogar et puis ba caméraman pe baba Bogar ba salle na bango pe baza moi kitoko n'est-ce pas Raissa Keva ma copine big merci à mon boss Rafingi de Musika kuna na Boston mon papa donc merci beaucoup merci papa na ba conseil et puis quand on est au tamboura jusque là dans les bons merci beaucoup mais c'est déjà Rolanda Bisso merci Boza et Belé merci à ma grande sœur chérie Mami Onyengo moi c'est Babi Chocolat moi la mutete la qui m'a fumé on a tête là toujours kuna musika na Paris moi c'est kitoko et puis na bosanité Diana Mandika aux solo la susté ma chérie je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas pour nos choli papou mikolo no loba ti solol on te solol pas au monde na box batebele na écarté bango oui na écarté parce que aux solo la mabe merci beaucoup chers amis internautes ndeka na ebisabino toza awa na yolo wapi baito ta Frère Mayala oh déjà na pesi bonjour Frère Mayala. Oui, bonjour maman, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, grâce à Dieu. Oui, ça va, santé bien en Goulan Zambé. Frère Mayala, merci, tu peux te présenter parce que na batu mususu ba ebiote ba otuna azananyo ba question ezaza belé oui bisa bango déjà Frère Mayala azanani baïba. Oui, Frère Mayala Azande Bozoga Bobengae, Frère Mayala, il est chanteur, musicien chrétien.
et puis aza il y a bien qu'à frère Mayala le fils à papa, c'est-à-dire le fils frère Patrice Ngoymusoko, voilà. Donc nous sommes là, c'est notre travail. Et puis Dieu nous aide petit à petit dans ma campagne. Et puis tous à la béni, n'a pas déjà merci na bateau bazuita na bango pour balanda biso. Nzamba pa mo la bango. Tu le belo mot très capital les fils à nini? Fils à papa. Fils à papa. Oui. Papa on a. Les frères Patrice. Yo les fils à papa. Ouais, les fils à papa c'est à vérifier. Et ça maintenant plaisir baketo vandimana les fils à papa et au sélection le mot ya frère Patrice. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas en Galilée, tu priais sans cesse, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison moi, et non dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Voilà. Je vous prie comme Jésus toute ma vie. Bah bon non. Merci beaucoup. Donc et c'est votre plaisir hein. Bah tu vas moni frère Patricité. Frère Mayala bête sur nos parcours non. Malheureusement la bête en oui, au bête en trop mais aux zambala liboso les cana micro nanga ya en savoir plus donc vraiment dans le parcours moulaïté hein. Dans un parcours moulaïté na bandi d'abord Koussaï Lanzambe na âge mouké et puis na bandi j'avais encore 14 ans. J'avais 14 ans mais koyemba na bandi on a déjà mukolo boy. On a déjà mukolo puis Dieu m'a fait grâce na koyemba na roté ananga Dieu m'a fait grâce tina yokuta na papa Patrice na 2009. En 2009 on a pas papa Patrice déjà et puis comme en 2009 j'étais tellement encadré par lui et puis en 2015 il m'a présenté comme son fils et puis c'est ça carrière dans un bandi et puis en 2015 on a présenté j'ai commencé un album jusqu'à maintenant album si non. Ok mbangu mamba album no mais to koma wana parce que onde maman na likambo album no mais bato bangi bayeba frère Mayala olongwa et pas ya papa na yo to uzaka na sema kolone vraiment na habité ezako la mwana moka koli alongo na ndako ba parents akifutela je ne crois pas que mwana na olonga mwana ba parents on n'a pas que futé ndako non juste que ça la foyer na ye mais pas papa na ina maman na tikali mwana. Oui, atikali moi, ça dit ngani na zaboé. J'étais chez lui, chez papa Patrice, je suis chez papa Patrice. D'ailleurs, tout ça nos missions en ndaku, nazaki kune pa na e. Donc peut dire nazala kuna bana mono su bayebi ki nazala kuna pa na e. Na kotikala jamais ko longwa kuna. Mais otika jamais ko to ozo kende pas papa Patrice to boité on ezaka na cadre mobe yo ki pakole mafuta ya ngulu na munoko parce que déjà okita olongwa na yo sa carrière na yo mais elo ni sala na bino pe ba sala nzambe parce que to mona ka ba côté kuna izala mimi kolongwa taka bango bango za ba mambebele mso mambambongo mamba basi mso ba compréhension mso bureau solo mabe de ba panzira ba mambebele bele mais elo ni sala pe côté ya bino ba na nzambe ça peut ba séparation wana. D'abord nous sommes des hommes na souligné un point nous sommes des hommes bien que nous sommes un peu différents. On a souligné pour moi il y a très bien pour votre baye baki nazala na orchestre frère Patrice T. Nganaza son fils donaza mwana na ye na kati orchestre té. Nazala orchestre na été depuis nazala ya ipa na ye nazala jamais l'orchestre na ye. Oh yemba pété na album to ebima na banda 2009 ti yemba. Non na yemba té. Na yemba pe na album na été lo ko c'est-à-dire ngai nazala mwana na encadré pa na ye. Si ya komi amoni bimaki na koli ya kompo otinda nga na orchestre na ye, c'est-à-dire ya vandi ya lobi toi tu pars avec mon orchestre de ba bengsenga oui je vous dis donc na ke plus de 10 fois même à salon plus de 10 fois même j'ai eu l'occasion la grâce ya aucun de points noirs pour la première fois c'était par lui c'est-à-dire ba bengi saka ye azaki tellement indisposable bibo mema mwana nga basaki mo ba doute mais suka ba memaki nga et puis ba komisa nzambe ndenge ba komisa nzambe voilà donc eza
c'est vraiment un père pour moi. Et ça fait qu'il n'a pas naïd, non, n'a un orchestre naïd, n'a pas naïd, c'est-à-dire c'est lui qui m'encadre, c'est lui donc n'a jamais quoi apprendre, c'est-à-dire azana makambo belé au fond dans zone pas naïd, donc n'a koko quitté. Ah ça c'est bien. Mais pour nité nga quand le cause na kati ya groupe hein. Donc voilà, mais pour nité kaka frère Mayala au lieu bimisa au salapé puis que ko sala groupe ça paiement est-ce que bon oui, hein, mais par la grâce. Déjà, un groupe? Oui, j'ai un groupe bien assis. Donc, bon, qui est déjà combien d'années? Tout ça déjà dans 7 ans. 7 ans dans le groupe. Ah, 7 ans, vous vendez ça ma banane. Non, vous vendez ça, on est ni. Nous vendez ça, on est au salade, au salade, ensemble. Nous vendez ça, on travaille. Tokota na deuxième partie na biso mais avant tokota na lingi oyemba lisusu parce que ça ba na nzambe bien netisa na ngama mionyengo osa awilo osa mon vieux Alexis mon vieux Emile basé belé wana famille à Pamisha yake na Paris balinga trop mamba bonzambe et ça la bon bien ba yokono koyemba malgré toutes mes difficultés. Tu m'as si ta sécurité. Je suis un peuple sans force. Je m'accroche à ta puissance. Je peux manquer à manger, mais tu as tout arrangé. Et même quand je me sens faible, à toi Seigneur tout est possible. Je dis merci Jésus. Merci Jésus. Voilà. Merci. Et sali batou bien, et sali masalanga Black de Don na Londres, et sali bien, et sali sou batou bien, et sali bozaï belé, et sali bango bien. Mais frère Mayala, vous avez fils à papa, ndo chukoloba, mais au préféré no ka oyembaka lokola frère Patrice to ozape na yembeli na yo moko. D'abord, ce n'est pas une préférence, c'est une grâce. Parce que ce qui le loyo, na mona maman quoi, na ko yemba quelque part, na oteya s'il vous plaît. Tant na oteya na ko yemba pe. Maman quoi bi ah moi no pinda zala ta mwana na ngai vraiment. Après tant le gars na suka na ngo na ebisi maman ngana sepelde ngo lobi. Pourquoi? Parce que yo za na bana na yo peut-être za mécanicien, mususu za tailleur, na za musicien. C'est-à-dire ceux qui voiture na baby jamais na koyema nzembo po voiture bonga jamais. Donc il na luka mona na mécanicien, c'est-à-dire na temps na mona na ça très important. Yo moninga très important c'est parce que za tana ngana sa musala. Donc voilà, chacun azana musala na ye azana eloko ni asala. Petit na maman c'est pelaki parce que ça la plaisir tant mwana na ayebi nzambe. Tant mwana ayebi nzambe parce que toko sala nyoso ko gagner mituka bani nini mais eza important eza foye ba papa foye banzabe donc c'est important ya mimi na zo ba conseil pas wana bela ke mon papa abikutu pamishi comme conseiller non fta combien dans un bon wapi mon papa José Ntakala pesela mbote na maman avec tout le respect na peso bambote na bana famille papa José Ntakala bisika bozakuna na Londres apesanga toujours ba conseil pamish il faut zalara mingi pene ya nzambe parce que nzambe nde vina biso donc c'est qu'on a tout une question au commissaire que Patrice a personne confiance si déjà moto ba ben c'est le point noir alors que na okendete atindi na otindi lebno mon fils OK déjà c'est-à-dire azaki na confiance na yo azaki na confiance na yo mais pourquoi au préféré au ça la carrière na yo mais ongi au combattre les sous papa na vraiment na habité ceux qui les jours na komaka ko combattre papa c'est que shit na ngai c'est que na comprendre sous c'est ko la moto sous na ye moni sous na sous nzambe mais nzambe batiaka toujours mutu mo na nzela na ye okoleka et puis opambolami so na lobi combattre eza na façon que papa na obimisa album le 3 juin frère Mayala pe azobimisa album. Et s'il a déjà, au coco bimson pe, au coco pop bimson pe lobia, au coco bimson pe lelo. Mais pourquoi on prenait quand même date na papa na?
na seki po makambo na moni pe batu ba komeli ngai na signaler bango que l'album ya papa na nyali mbuma et bima le 3 juin. C'est-à-dire de moi en tant qu'enfant à tant qu'on a taki date qui yanga pe le 3 juin en tant que fils, je peux jamais le faire. Jamais alors jamais. Et puis natika là jamais ko tata date qui album ngebe le 3 juin là, ce sont les gens qui le disent. On a battu ndem to lo bango. Natika là jamais ko loba bon. Donc c'est-à-dire que nga naza na temps on a été na combattre papa nanga non nga na ko aider papa nanga moni ba place mso aza akomi déjà kokola avant dire mo wabi non ndeti lobi na bureau wa bisanga lobi moni na sepelare mon avandi bona yoki ndozo yemba na vana ngai na yoka ndozo yemba parce que quand moi je suis là-bas mon âme papa ne chante pas. Oui, c'est moi qui chante. Avant d'aller Olympo beta tout le trop frère Mayala. C'est quoi groupe il y a papa Patrice. Groupe il y a papa Patrice. Donc moto papa Patrice ça la confiance et azate et faut kaka yo ce qui yo ozali ya koyembate batumso ba imita ka été. En tout cas na ebité. Il faut y poser la trop. Kuna na ebisi yo ke na ndenge mabete, na ndenge pe osala ogeite. Tout le monde m'appelle comme ça, le fils à papa par rapport ya makambo yo na salaka na mon âme. Ça dit ba mission bazana ba nkune bele ba yemba na bango mais muto yo ngapi na komolo kwa bango te. Voilà la différence ya ngwana bango ba komolo kwa ngati ngapi na komolo kwa bango te. Ça dit mutamto na par na ye. Donc ndenga na solana papa zandi bango ba solana ite. Tu vois donc so papa a kotinda nga place moko boyebi ki nga na okende na ko défendre parce que Dieu m'a fait grâce ya oyemba bon mais kotinda par exemple frère Thierry te po frère Thierry a betaka clavier ayemba raté a kotinda pe mususu to ayemba parce que ayemba lokola yete o tenka Thierry ni ba frère pa baza kune pa. Oui, oh, il y a mutu. Bango surtout bada bien. Naza a bon terme na bango nyoso. Non, mais pas bongo. Beaucoup content ba kombo. Non, on attend. Non, moi. Mon frère moi Moulaya n'est pas papa Patrice. Frère moi Moulaya. Azala kaka. Ah non, mon grand frère Eric, je le salue déjà. Eric, non, mon grand frère Eric n'est plus ici. Il est aux États-Unis. On appelle déjà Mbote, papa Eric. Mukebo na bana nyoso tuna moi si il fait la musique là-bas il prêche là-bas c'est à la fierté pour na nini oui pour na papa Patrice donc voilà ça grand frère oyo après ça nga pe toli mingi de loin déjà je lui salue déjà na famille na mobimbe pi na boss na biso papa Raf ngini wa komelenga mukolana yoka ki bien ninga komelenga nzamba pa ne simple ouais nzamba pa mole mingi apesi nga toli moko onengana ki mupanzi ye moko apesi nga toli papa Raf nzamba pa mole. Merci beaucoup frère Mayala to comme ça déjà na ko chité n'est-ce pas mon dété Christian Boye donc voilà mais ngalingo yemba bato ba sepe yemba no bablo papa Patrice yemba nano biembe so moko papa Patrice po yembi pe yo parce que album les oya non bientôt zobima au sel soit papa Patrice a posali yo na tikiloni naleli yokanga sametata komonanga na yokite naleli yokanga sametata tala lisusu pona yeba zambe nanga ndenge nini obosani ngai talanga lelo nakomi kowaya libanda ya lola ndenge nini obosani ngai koyande tonga na nzambe ezali mabe te kozala pasteur ezali malamu kozala moyembi ezali mabe te yenga nyonso na eglize ezali malamu kasi mokolo na suka mokolo na somo liboso na Yesu bamingi kolela naleli yokanga sametata kombo na ngai nayoki te naleli yokanga sametata tala lisusu pona yeba zambe na ngai ndenge nini obosani ngai ndenge nini obosani ngai talanga lelo nakomi kowaya libanda ya lola ndenge nini obosani ngai
Ah, j'ai peur. Hein. La banque a mis mon collant. Mais parce qu'on dit papa Patrice et moi côte sanga malile. Bon, nabike. Est-ce que vandi batwa vandi msuzo azongi. Azongi vraiment na banzembo surtout album hein. Ateya makasi. Est-ce que vous pouvez ça là quoi papa non? Est-ce que vous posez un message? Merci maman. C'est ça le problème avec les gens. Le problème n'a pas le bon. Yangwana. Ici bon nzambe balingi karabai bisa bango. Oko bala. Na bala Oko voyager. Na voyager. Oko sala boy. Mais le vrai message, le vrai message qui reste éternel, c'est de prêcher les enfants de Dieu. Yaruzonga nzela nzambe, le royaume de Dieu. Yango moni album nanga au message clé, y album nanga mobimba. Eza kuzonga sabat nzela nzambe. Parce que tina na tuni loko na kenda séminaire moko ya papa nanga Gilles Soko oui frère Christian Lukadi ay mambo oui basa nzambe baloba et ça la bon pe mo passé parce que koyoka ba nzembo vraiment ça ba message quand tu koloba mi ko bala ko voyager ba pagano ba sala ngo trop mais koyoka ke bino mo bote biso to komi na temps de la fin to comme na tango asuka parce que mingi photo kakata ba bino yo ba frère mayala bobima message que yeso ya message que photo bon la motema et comme rare frère et comme rare nanzembu kaka frère Patrice papa nao nda yemba lèvement na ebité soko sala bana nzambe sou rappel ya nzebwana et ça bon bien et puis frère Pichu Mwanza yepa yemba enlèvement na ebité so yo kana makasi mais na ebike na un album na oyebango nzemba frère Pichu Mwanza ya enlèvement conception ndamba wa na ebinde oyemo mais yo kango très yo kango ka frère Pichu Mwanza na papa Patrice nde ba yemba enlèvement mais mingi yemba ma vraiment te ko ça batu bien bo bangisa mo ba nzemba de bangisa mo batu azongi moi moi yana sa mo lisumu papa nanga José Ntakala banzembo ne zongi sarabiso quand moi 12 ans ndako zo yemba yemba so na muke yango na uto yemba okolo na suka okolo na samo. Donc c'est ça le message aussi nango yango mon album na ngai na yemba kango avant na yemba nzembo kala na yemba ngo wakamiso na mangomba etondi mokilie talanga moya basali na yo bosoto wakamiso na mangomba etondi mokili aya talanga moya bayembi na yo kolela otala omona otala mokili akomi na suka yesu mokili ebebio nasi bolanda clip wana mokili siko elo mo elinga mutu tango yemba frère Patrice parce que na studio po yimbika voix na iti mais ozo banga te ke yemoko aza vivant yemoko asilate po qu'on se le dise quoi frère Patrice po so boaki awa e yokana asilate ano makasi akufite mais yo ouais oye na baline na ye ozo yemba ka lokwa ye est-ce que ekosimba yo mo banga te ke batu baloba atala zo imiter atala bona eloko bomaka bato yango wana omoni so nzambe apesi yo a yo ko mosalela na ba b na ba c yango wana eza kobunga yo kanisi oza na kati c'est-à-dire nzambe apesaki mongongo wana ayebaki le pourquoi donc eza kwa to ko nzambe nzambe alongola elipo je suis peut liser pareil mais avant il y a longo c'est qu'apprendre na nous liser yo Patrice no longo ta lo wa élite pour yo liser ya voilà pourquoi na lobby dans ça toujours pembe na na otika ite donc déjà au sala déjà oui na un album na ngai mais Élysée a sala te fo elina na kende pour Élysée a au sala non faut Jean-Baptiste Longwa pour Jésus sala c'est que Jean-Baptiste d'abord faut présenter Jésus donc ce Jean-Baptiste a présenté Jésus c'est-à-dire a kufana mteme a ebi kindi na présenter boye makamuna ezali donc on a depuis 2009
atikala jamais représenté en 2010 11 12 13 14 en 2015 ndai représenté nga seka Nkoloba papa Patrice Aolongwa pour frère Mayela Abima. Non, Aolongwa pona ni de mikala mingi le 3 juin. Présenté Mais représenter moi ngola ça que ya tiki nyoso tout pour moi na ya sala. Non. Non 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 non. C'est-à-dire les 3 juin déjà album ma papa Zobima et puis moi je suis là. Le roi problème c'est les 3 juin je prends mon album na tiango pembeni. Donc c'est ça, moi pas l'obéissance, ils a passé. Et papa biso to yokinde ke papa e monda lobike ko bimisa tenga na obimisa. Est-ce que papa la bengio abike ko bimisa te nga papa na oboka aobanga frère Mayela aza fort frère Mayela imbi makasi tondeni po frère Patrice nde to yoki ke ko bimisa non te ba tangona no ponga na bimisa. Non non non, d'abord sur le bon aux lokuta. C'est-à-dire il faut banga batute frère Mayela pardon au moins ko banga batute au moins mingi bolunga derrière la caméra non c'est pas bien ko banga batamokilité ko banga Patrice te banga mingi zambi et alors frère mo balatra mabe alatra mabe so mon pasteur coin akimi oh si ko to banga ba pasteur to banga nzambe mingi faut to banga nzambe net nga pasteur na so bikena atakula na banga nzambe ngamo conscience nga bi kena ko kende église na kolante wana singai mais ça te kena bangi pasteur o banga nzambe OK na souligner le roman ça photo vrai et ça faux devant nzambe te devant nzambe kasi ngana zo biso vrai version solo ngana te on a lobi kasi wana nzambe on a besoin oui je te dis devant Dieu d'abord ce n'est pas lui ngamo na lobi comme papa a lobi son album le 3 juin moi-même j'ai dit que non, le 3 juin, moi je prends mon album parce que c'est ça l'obéissance. Parce que si les gens ont une interprétation na bango, et je ne sais pas pourquoi Nzamba pesi papa datuana. Et d'ailleurs moi-même je serai là-bas, où il est place nini, place makamwani au salon, place sortir l'album à papa au salon. Moi je serai là-bas. Donc ils a que papa non c'est moi-même nga moni na lobi yango ke non papa moni yo misal bombo nga funa vanda na tala yo no ndenge yo sala makamu na yo pourtant nga pena obimisa nga na échoué. Voilà c'est moi pas le bateke non non c'est moi-même te wana un problème te biso za kande to yoka ki eza mama balukuta te parce que nga na oka bongo ce qui yo confirmer ngo devant Dieu parce que yo bangi nzambe ce yo confirmer ngo bongo wana nzamba zwaka lokumu tu chantes bien nzamba salongolu. Mais tonito yeba liboso na yo non seulement papa Patrice okuti baimbi bazape ebele sono lo ba ebele ena ba fona ba vrai mais to tira baimbi baza ebele ba ine na yo ba masa na yo ba petit na yo baza ebele o pe bat ba sepela ebele ko kabango déjà ba kanga est-ce que frère Mayala eloko nini ya sika o enango la musique chrétienne d'ailleurs sur nani eloko sika c'est que na obebisa déjà moni en voulant ko yana eloko sika yango moni bazo ya pena eloko sika ebele c'est-à-dire muto alinga sala atala tellement big na sala eloko mo raté en voulant au sala eloko raté pour sala eloko zara parce que la parole reste la même. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui n'a pas sika et l'eau moya sika c'est que zara l'eau za hors parole. Parce que ma lobanza me changera té. Oui. La parole ne change pas. Et ça bon. C'est-à-dire mon babi frère mo boy to zena ba frère mo boy babi ba otonga sko mninga na bon. Po bino pe e koma la mo bon. Ba otonga sko babi abimisi ma yezala mambo ba antiquité mambo ba alléluia et bozala esute et aloko to te kina ba dartilo hein biso ba to sala ba comptable ba commercial to te na ba dartilo sko na ba classe mimi dartilo za esute machine na dartilo wana ezala esute et kuma kaka ba ordinateur sko na musique pe comme net bongo net ka ba alléluia na so bambo kala ba to ba yokate fo moi innovation mo ya sika yango no tuna est-ce que ezali na yango na biso etikala kozala te parce que soki na yena innovation eloko sika ona oya nango parce que maloba nzambe etikali ndenge moko maloba nzambe changera te bato nde bao changer ce sont les gens qui modernisent la parole de Dieu eza na modernisation te vous comprenez la parole reste yango nzamba za bongo nzamba etikali ndenge moko
Dieu ne change pas parce que la modernisation y est. Dieu ne change pas parce que le monde évolue. Non, Dieu reste le même. Voilà pourquoi le monde a bien. Il a bien précisé, il a bien commencé. Hein? Il y a parce que makambo ya zomona likolo kuna yo na moni yangote. Yo na moni yangote. Quand tu arriveras là-bas, tu feras plus peut-être que y. Voilà pourquoi je prie Dieu que Dieu quand tu vas m'enlever, natikala toujours humble. Natikala toujours humble devant yo, vous. Natikala humble devant yo, nazala toujours nakata liloba na yo. Ngana ane loko sika na memate. Et loko na mema nakata musique chrétienne. Et ça comme maloba nzambe. Donc maloba nzambe ko échangera té. Yani loko sika na memate. Merci beaucoup. Tout ce qu'elle a toujours humble. Autant le mot très capital que baye la innovation sika mais n'est-ce pas ba bunginzela. Tout qui est canaline wana. Aujourd'hui ba ke baningano ebele ba bunginzela. Ce qui est vrai, personne n'a un thermomètre d'abord. Il y a tala, il y a tabisolo baki oya bungi te. Mais to kotoke na parole. Oui, s'il vous plaît. Oya bungi te. La seule personne qui est capable, au Bible, c'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu. Moninga na tuna mingi terrain nzambe za nini so ngana leki na TV na fini moninga na pasteur. Qu'est-ce que Maya la pardon na katio maloba. To keneka na ligne lobi que personne n'a un thermomètre hein. Bible bi ne juge point thermomètre pesate. Mais kaka na Bible ne bi bokoye babango na misala na bango. Eza Bible kande loba. Ngana zana na thermomètre te pona tia frère Mayala. Est-ce que c'est vrai aza ya nzambe? To aza ya nzambe te. Mais loko na tanga kaliloba na nzambe na koyeba frère Mayala o est-ce que aza ya nzambe to nzambe te na misala na yo na comportement na yo na makam na yo. Ah OK. Olobi bien na misala parce que moni dernièrement pasteur moko rotindela un message. Atindela un message na audio. Hein audio lobi tala pe moni pe oyo yepa loba bongo wa bisi na komela yepa loba lufo loba te yepa ba loba makam nango bazo loba yepa loba gege ya gege. Je lui ai simplement dit oui, je lui ai simplement dit que s'il vous plaît mon pasteur, je vous respecte tellement beaucoup mais j'aime pas ce genre de message. Oui, pourquoi? Parce que au tindi yango mais après na sima wana o lobi makamo boy hein, a lobi makamo boy ya ko tiola. Pourquoi pas prier pour ces gens? Asali mabe ba dérouté hein, ba dérouté oui. Mais moi naibi ki eza na bateau yo baza oui, ceux qui basali bongo ya solo, basali mabe parce que ba dérouté. D'ailleurs moi quand je vois comme ça, c'est quoi besoin peut-être une explication claire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi quand je vois des genres de choses wana, hein, ndeti balo baki muto azaki pa nzambe alongwe. Moi c'est pas nouveau pour moi. Oui, et ça nouveauté parce que quand je vois ça, moi je me réfère maintenant à la parole. La parole Dieu dit au dernier jour, au temps de la fin, beaucoup abandonneront leur foi. C'est ça. Moi quand tout ça se passe, ngana tala ngona lobi ozamaka munzamba lobaki. Mais zati ngala côté na polémique wana moi na komide siko na bokebi par rapport à vinanga. Parce que tant qu'on a la TV na loba vinanga siko ngamo na bongisia. J'ai suivi les témoignages pour l'excellent internet et belé est-ce que vous l'en vie à bateau après ça témoignage hein olé là je vous dis hein na ebisio hein ils en bateau après ça témoignage belé na internet wana. Je vous dis ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, oui. Moi j'ai na kotanga comme on a été na tela ba nini moko ya mutu moko boya akufa lamuka. Na tela ngona ba internet akufa lamuka, il commence à accuser les gens, il commence à faire beaucoup de choses et puis il demande beaucoup. Comme senga batu ba aider, ba senga batu. Non, si tu as besoin ya ko lega na TV ou na internet soit to senga lisungi, senga ramba moko. Na place ki yo ba na ko kosa batu belé. Non, c'est pas bien. Zomona ngana ba bino nde uso loba abaye ba na misala na ba na maloba te parce que ta ngana ndi na loba boy na loba kwa mosantu. Mais est-ce que na misala na ngeza bon? C'est ça le problème. Est-ce que na misala na ngeza bon? Tu parles trop. Uso loba mingi ngona nzemo na lobi ko loba mingi te. Na minje mona lobi kitoko sana ngo euti na nzambo yo. Yo komisi yango si jalolendo. Nesika nzamba kumisama yo lo fundwe. Nzambe alongola pema yo cadavre
pardon, tika fiere. Vraiment, pardon, tika buzoba. Pardon, pardon, fanda kimia. Nekonanga. Et c'est à quoi il n'a mabi. Vous avez ma bébé, papa Patrice, hein? Ah. Tel père. Tel fils. En tout cas, tu as consommé l'album. Tango bima non ebité les sous des aboués. Donc il vend les sous. Mais c'est que papa Patrice permission bimis na wango. Non, attends sengi permission ko lobane oui mais ngana oboya. Ngande na oboya ngo. Parce que ngamona kenda yebisa ina lobi na bimisa te. C'est quoi bato ba question yaki bato esenga so yambi basala nzambe. Peut-être monsieur moni biso ba congolais to mesana trop koloba to trop bla 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 ba excusenga biso ba congolais to lukaka place ma lo mo beto diembeli ya malamu to diembela te attendez to sala mission awa so ba yoki ya bien ba loba te so ka ba yoki ya mabe ba koti mbala mo kaka nani ba lobi ko to ngeto yeba même si to na ba ignorance bino botanga ba Bible makasi botanga pe ba livre belé o ko pesa so signification ya gege zanini est-ce que parce que emso moni gege ngo pesa nzambe na langue mususu emso pesa so kini est-ce que o pesa so définition ngo vraiment clair nana définition ngo clair ya mo na boloba wana définition ngo za silence moni au fur et à mesure oui définition ngo ya vraie définition ngo pour aussi s'engouiller dans l'union, c'est silence. Oui. Gégé là, c'est silence. Oui. C'est-à-dire, na kata makamwa nzambe. So na besoin ka ikotate. Na garder silence, na lobela ngo pété. Nandanga solo senga vertige. Pour te nandanga solo. Sors-nous de silence. N'est-ce pas mon détecteur? Sors-nous de silence dans bongo. Na so ba loba ki moi j'ai dit moi en tant que serviteur de Dieu, chantre de Dieu, les vrais problèmes, il y a ma camouflage surtout dans le bawana. Les vrais problèmes aussi, ça m'a surtout dans le silence. Au fur et à mesure, aux autres le trop, aux autres le trop. C'est-à-dire comme une kill si mobimba passé, banda banda oteya. Comme voyez ce côté quand na souka na prière à clôture. Tu vois? Donc il y a vraie signification dans vrai ko boma nango. Je garde silence. Est-ce que vous avez na monde na bino ba chrétien et bino ba chantre? Est-ce que vous avez que babilo copie ma b c'est écoute kati? Ah oui, oui, wana isa nango. D'ailleurs moi-même na ngana bimisa album bandakala, album nanga ici là bandakala. Moi je n'encourage pas les jeunes. Ata album ni wumeli parce que moi na sala na tanga classe ici mais je vis de la musique. Na vivre na malobanzambe. So na tei malobanzambe. C'est ça, il y a on devine ngai. Ozomona na déconseiller ba jeune mingi ya kozwa ba producteur ou ba même na banzela wana. Ah oui. Et ça d'abord plus ba producteur et puis ba ninga mususu ba koma déjà. Moni façon nzamba tombola mutu wana mutu mususu au tombola ngaka nécessairement bon té. Tel que moi je suis là, naza ngala album té. Naza album té na marché, mais je vis. Les gens m'appellent ba pesa nga ou ba pesa ngai. Par la grâce de Dieu, sans album. C'est-à-dire je pars, mais oui, parce que pourquoi? Parce qu'il faut être fidèle, il faut être obéissant. C'est ça. L'obéissance n'est pas ça la moto. Il faut être obéissant, il faut être fidèle. Voilà pourquoi j'ai béni déjà les autres. J'ai béni déjà ma soeur aux États-Unis. J'ai béni vraiment ma soeur. Il y a na États-Unis papa Guilhem Mundabi aux États-Unis aza mobala ya grande sœur nanga et puis papa Alfred na moi sinaye oui oh là là moni ndeko moko tunenga question moko bi pourquoi yo na sala émission moko bi na pesi ba nyonso to mbote oboka libanga te na bi telo na oboka te oh yo ngabi non lelo na sepelité na sepeli na ozi na oboka bo libanga pa nzambe parce que mabango to oboka oyo esila nango. Mais si on a dit Nzambe, tel est papa Jossa. Donc on a la boîte qui n'a été, mais Nzambe, à taille langai. Tu vois, bateau va soutenir les frères Maël pour le lois à la boye. Assis album naï, papa Jossa Tingi, n'a pas molié, papa Doris P, en Allemagne on n'a pas molié, et puis ma sœur chérie, Dorine, ma vinga, et puis Manel, na bébé Jaiden,
napesi bango surtout mbote ya mingi esika bazali nzamba pambola bango mingi donc si ce n'est pas mais question sur kaka frère Maël azala fiancé marié aux ambana question la bino ne yaka trop donc tango ya ka ozape boga msu serment talo wana bi angalinga nga mimi na za mosa mosala nzambe mais ayeba déjà est-ce que vous occupé ozana bosko zo sera ngona ya za kumuna mbuga wana ngala za il faut ngai ni la lingai et ça le thé et ça yango comme mabe l'homme quittera Chéra c'est l'homme qui va quitter le premier ya omoni bon na habité c'est l'homme qui va quitter le premier on appelle mon ratoli c'est l'homme qui va quitter le premier donc ceux qui osala biloko wana olingika mobali yo moko lingi mobali après musupeta linga ya olinga kaka tu vois nzamba pambola batu nyonso to balandi biso non boya wa moni mutu moni donc nzamba osala la grâce normale la vide donc voilà oui nzamba osala la grâce c'est pas pour il faut bala déjà parce que faut bala mamba nzambe tango yo tambola nango faut ozala déjà responsable oui eza eloko liboso na obunda nango je dois me marier non ce sont des possibilités et puis les choix tu vois choix sur les amabe vina opeza mabe obebisian donc il faut faire très attention avec les choix mais choix okitala mapatate frère Maël parce que choix dans la kaka bazaza ba webele donc voilà donc comme le sona suka frère Maël merci on peut s'en attendre na katanda kuna yo pona koyamba biso to sololi to kabwana biso déjà vous a message on peut sabana nzambe et puis numéro no ya téléphone mon numéro est égal lolenge moko numéro frère Maël les alliés plus 243 89 79 78 484 donc yango wana eza na ba réseaux sociaux nyonso tout na Facebook ozongaka na José Mayala malgré ba José Mayala bakobi mebele mais so talika ba publication on comprendre que zanga donc j'ai béni tout le monde j'ai béni mon frère René Kabasele je t'ai béni na France wana ça m'a pas mola bandeko mo bakomelenga moi mingi komelenga trop na vidéo au batiaki ya présentation nanga vraiment les gens m'ont beaucoup appelé beaucoup moi na cité bien surtout que Dieu vous bénisse j'attends vraiment vos soutiens j'attends vos prières j'attends tout que Dieu vous bénisse et donc préparer un grand concert en septembre donc on est à la double concert il y a frère Mayala en septembre donc on les prépare déjà nzamba pambola bato nyonso to déjà ba contribuer pour nango puis nzamba pambola bato ba baksama voilà. Merci beaucoup nzamba pambola mututu oyo azwaki occasion ya koyamba émission na biso ya lelo merci beaucoup na batutu oyo ataba o bafinga biso ataba o ba encourager biso mais on préfère quand même otalaka la fille obozi pamish ayake na pesa ko merci makasi parce que ata o komi mabe mais na comprendre que ulandanga nzambe apambolo makasi to comme na suka merci na batutu ba soutenanga o Monique pamish place au Bongisa, Pamish place au Salbe, Bosé Belé, mon papa José Ntiakala, na famille Mobimbana, madame, et puis Nayananga, mamie Onyango na Paris, moi c'est chocolat ya solo, mon am tété la ke ma fumbe, on a famille nangai, et puis à Willow Osa, mon vieux Alexis, Emile na famille, ba mama Tina, binono son beauté, ba copine nanganya son Magi Tumba, maman la Maëlane, et puis na bosanité Diane Mandika, babi Diane Mandiko zo sololate kama na ngata to tanga na ome na ko écarter opposer sololate et puis merci beaucoup na Raisa Keva ezanine na le kit black de don merci na batutu bolanda biso batutu bo pesa biso confiance papa Takala papa José wana José pesa mbote ko yalinga mingi pesa mbote oui j'ai pesa papa mbote maman na bana nyoso tout ça a besoin ya lobi Pamish pardon comme quand on boit quand so yembi batu wala boit quand so yembi basala nzambe po nzambe nde leader na biso nzambe nde mokonzi donc voilà donc comme na souka ezaki plaisir pour makasa ko yeba ke bozalaki ebele ko landa biso ngana frère Mayala merci na équipe technique o accompagné kinga merci à mon DT Christian Bouyi mobali ya mbinga makasa ajmuke menzoto ebele merci na Serge Mpiana mon cordon babi mis sur cordon nga
Na te na e non 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 na monate et puis merci à mon boss Rafingindo, mes respects. Na tiki micro et pas frère Maya là, quant à moi parmi je vous dis déjà bye, on se retrouve au prochain numéro. Frère Maya là, c'est plus ça bananzambe bye belé. Ah, merci beaucoup. Je bénis déjà mon papa JBK. JBK, papa JBK Kinzundo, aux États-Unis. Nzamba pambola yo mon papa pain du soir. Toko ya pewana. Nzamba osala ngolu, maman Chantal Kinzundu, exaucé Rema Kinzundu, nzamba pambola bino. Manel na mutema nzamba pambola yo, bébé Jaden, nzamba pambola bino. Bobunga nzela te. Soba limi na masia, toko nyokwama. Bona kambo na masia, toko nyokwama eh. Baka finga bako beta. Bako boma biso, bako luka biso nyonso, toboya masia Lokola na kangami na Jésus, kaina kotika te, kina kotambola ngai, ngamayala na koboya Yesu te, gaina lingi Yesu, gaina lingi masia, gaina lingi Yesu, gaina lingi Jova. Merci, Nzamba Pamola Bino, notre patron, Papa Raf, Nzamba Pamola. Merci.